Maman cinquième vitesse a zongi avec force na kombo ya Karine. Pe Karine Mokonzi bisika zali aza kobina aza kosote na mbetu aza kotenda esengo etondi na motema. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Guide Kabongo. Bandeko nanga mama cinquième vitesse oyo akomaki mawa nyonso se o bapekisaki atanga kombo ya Karine Mokonzi te, mais lokola ye moko alalaka te. Bon, nana alalaka te nayebi ke bino sibokanisi nani nga nazolobela Karine Mokonzi ye alalaka te, alalaka kaka 4 heures du temps na moi, 4 heures du temps na butu. Mbala moko mere ya Mokonzi apopula mama cinquième vitesse alobi non, même bapesi nga interdit nga na kotanga kombo mpe na kopupula mponga nazali fanatique, nazali famille ya Karine Mokonzi, nakoki kotika yango boye te. Abenga papa Roger alobi omoni ndenge nini papa Roger okopupula na ndenge konti ya papa Matondo to olingi opupula mbala moko na site na nga parce que toboma interdit wana. Papa Roger alobi tokosala bongo interdiction wana ekufi sikoyo, tokosala biso tokotika te Karine Mokonzi batake boye na motu oyo ye asali, oyo abatise, oyo amaniki kombo ya Mokonzi, oyo afuli mokili yango. En tout cas eza vraiment elengi, en tout cas kozala na bafanatique lokola mama cinquième vitesse, en tout cas eza mapamboli. En tout cas félicitations na bato nyonso oyo bazalaka na bafanatique. Po soki oza na fanatique lokola mama cinquième vitesse ezali mapamboli, po akomisa famille, akokomisa yo ye moko. En tout cas Karine Mokonzi aza na bafanatique moko kitoko, surtout mama cinquième vitesse aza susu mokongo, aza susu mwana ya chango, donc azali lisusu njelwa. Kanisa bino moko na mokili oyo même Sesco ntango azalaki na bafana baoyo bayembeli bakongo na baluba, soki bayembeli yo to soki babandi kokomisa yo, en tout cas soki okwei, soki obongi na mokili yeba eloko mosusu. Yango wana Karine Mokonzi aza na bafanatique le plus puissant ya mokili oyo, donc ya planète oyo tozali bakongo na baluba. Soki baza nsima na yo, soki mpenza okwei wana ekomi likambo mosusu. Sikoyo mama cinquième vitesse azali na ekolo wana, aza mpe na nationalité chango. Bon, eske ezaka pays? Bon, ndenge moko kaka azali mwana ya pays wana, avandi mpe na capitale ya pays wana njeli. Sikoyo moto abongo azali nsima ya mama cinquième vitesse? Non, azali sima ya Karine Mokonzi mama ye. Mire ya Mokonzi azwi mpenza minduki na ye na ndenge akosakana te. Yoka memi 21 na lingala ekomi kombo owete nzambe nanga, memi nga na 21 nakomo bo ngai te moye naloba eza te. Ngeloko nazolobela kaka mama cinquième vitesse azongi kozonga Karine Mokonzi azobina, azosote na mbeto, azokodenda. Gloire à Dieu, mbeto yango eza ebende. Karine Mokonzi kembo na kembo alobi me ngai tina nini eloko nini ekotelaki nga nakende kopekisa mama cinquième vitesse atanga kombo na ngai. Bon, de toutes les façons mama cinquième vitesse a comprendre que soki nalobaki bongo nalobaki kaka mpona koloba, mais nasa motema natikalaki na kolela, nalobi mais soki mama cinquième vitesse alobi susu te, soki lelo bapopolinga na pamela shekola na kosala nini?
Miriam Mokonzi yekutu azani ya kubunga ngamoko nazokoma Ernest epave mais nzoka Karine Mokonzi Kaligila asalaki ya mabe akanisaki moto akobimela ye Pamela Chefon amona mbala moko Miriam Mokonzi akita na parachute akwea mbala moko na piscine. Bon, bafanatique ya Karine Mokonzi balobi ezalaki piscine te eza nde dingi ya mai ya nzeli nzambe na nga yango Miriam Mokonzi mpe ndenge nini ozolakisa bato dingi sikoyo awa otie dingi na lopango na yo wana otomboli vraiment bafanatique comme petit na nga Rose Bombo yoka mpe bombango banda kofiba esilaka te yoka go bongo mama 5e vitesse ye atikaka te akoki kobandone Karine Mokonzi te ye akotika te même Karine Mokonzi atiki ye mais ye akomitika te papa Roger ye mpe alobi non biso tokolanda kaka idéologie na biso tokoki kotika jamais Miriam Mokonzi adonu tokoki kotika jamais Miriam Mokonzi aprofite awa yoki ke biso bapekisi biso totanga lisusu kombo ya Karine Mokonzi te ye aya kobimisela biso mapapu aya kobimisela biso ndako oyo akodefa oyo banki akokobotola yango kaka lobi nzoka ezalaka bandako akodefa mama na ngai ye Miriam Mokonzi bayeli yo koya yo bimisi dingi balobi mpe dingi yango eza ya bana 12 ans bon de toutes les façons balobi mpe yo nyonso eza mikuse nga te mona lobi bango balobi nyonso ezalaka mpa na yo eza mokuse kaka eloko ezali molai ezali 21 po soki ebeti ngonga ya mompe ekosa camion bapompe ekosa train oyo ekendeki soki matadi ekosa mokili yango en tout cas eza vraiment elengi mama 5e vitesse en tout cas sasa po nga nalingaka rando bon eza teke nga nalingaka apubula Miriam Mokonzi po aza mpe mokonzi mais lokola nga nalingaka rando nalingaka barando nyonso même rando na otomona président de la république na roulage na sepeli nango po nga mpe nalingaka barando même ya bamikonzi nayebi ke bino bolobi ke wana nalanda yango te eza politique non eza politique te eza rando ezali roulage po mokonzi akotambola ayebaka makambo nyonso ezoleka na mboka ayebaka nzela yango babenga yango service ya reconnaissance donc mokonzi ayebaki ke roulage moko aza wana azokanga bamontuka mpo na nini azokanga bamontuka parce ke amona Vital apesa 130 ngombe ye balinga bala apesa 130 ngulu yango wana bosani madeso ya bana azokangisa bakamio po azwa ngulu ya mariage yango mokonzi ya mboka lokola ayebi ke jipe tiama lela rando ye pa lela rando biso na ye bana poto alobi te jipe akokolekela nga te na kolela rando to tika na pesa jipe guya rando atikela roulage yango bomonaki makambo wana me bobanga te ayebaki na ye soki ye moko Sesko Mobutu abanda koyeba kutu ke pilipili na wenza 6 mama ya 5e vitesse abanda komatisa pli soki apesi miting na ntsele alobi ke pilipili emati etanke bazokuna ngo na mboka lobi omona mama ya 5e vitesse alobi tato yamonaka partout bapilipili ekiti na wenza 6 bongo soki boni Sesko aza koyeba pli ya pilipili na wenza 6 mosika bongo ya mbinza te ya gombe te bongo ye moko mwana mikili oyo mpe atimba koleka ayeba teke roulage azosenga madeso ya bana te ngulu ya mariage mama 5e vitesse félicitation ndenge ozongi ngai nalela rando nalingaki nabima na bike sala video nayebisa bango esengo ngai nazomona ndenge mama 5e vitesse azongi lisusu akomi na vitesse mosusu akomi na vitesse ya nini ya voiture nini moyena ntanga kombo kutu eza te mpo bakopesanga kado na bamikolo voiture mama 5e vitesse en tout cas sasa kosasa nasukisi awa botikala malamu mais toza na bino toujours ensemble
Oh, maman cinquième vitesse. Maman cinquième vitesse. Maman,